Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tambola mokili omona makambo bandeko makambo nde makambo tolali tolamuki makambo toke gauche makambo toke droite makambo donc makambo eza kaka na bacomédien na biso pe tolala te bandeko tolala penza te soki makambo eza bandeko tokoya kaka na système moko ya otolobaka biso moko tokos makasi. Salut chers boutchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchous, chers abonnés et chers connaissances, lelo penza na memeli bino tantine popine momoti ye moko kombo moko kitoko ya momoti wana azana kombo kitoko et puis azana mwasi moko tokos makasi. Et de l'autre côté tomoni pe comédien na biso papa na biso Papa Bondo de Paris balobi bazikisi Kongo na biso mboka na biso eza ya kozika na minito bango mibale nde somo bandeko makambo eza vraiment ya koinda avant to bandaka ndenge ezalaka na mwa makambo na biso ya lelo. Je suis sûr que ebele ya bato déjà mitema ekomi kobeta babalani balingi babalana to makambo eza nini bandeko. Avant to banda sujet na biso, j'aimerais d'abord encourager bato o nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne moko ya batoli, chaîne moko ya ba conseil pas possible. No senga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez nos vidéos bandeko bo sala pe partage na système ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde ya makambo mboka eza ya kozika. Ebele ya batu, je suis sûr que ba se rappeler na Papa Bondo de Paris. Aza vraiment comédien na biso ya kala makasi ya kala penza abando tourner ba film kala et puis azaki pe réalisateur ya kitoko makasi. Donc aza penza mutu moko ya kala soki tomoni lelo ba papa masumu donc tomoni pe ba papa Bondo oyo Bondo le Paris donc bango pe bandaki penza kala vraiment bandeko makambo eza ya koinda ebele bato bomona babag bokanisi que non Papa Bondo na popine momoti balingi babala na TTT ezaka makambo moko mibale et c'est coïncider yango totie bango kaka ensemble wana na tie moi éclaircissement toyebi ke bato ebele omona boye akoti na ye abandi ko finga ezaka coïncidence ba makambo na bango yango tolobela lelo. Donc moi coïncidence quoi ezalaka bongo bandeko sikoyo Papa Bondo de Paris bandeko asali makambo moko esala makate makambo moko oyo ezalaka te. Papa Bondo yo oza comédien moko obando sala ba film na yo kala oyebi ba ma problème nyonso ya maboke ndenge tambolaka papa oza teke bato mosusu oto mona lelo babotami ka lelo na kimonde ya ba comédien bala moko bango wana me yo oza papa moko ya kala makasi obanda babiloko yo kala. Papa, comment ça fait-il que au koti na ba émission okomi koloba makambo moko boye ezata na sens te ezata na mutu te. Papa ebele ya batu lelo to sala ba émission prière surtout na biso eza que ba comédien na biso ba travailler lisusu ensemble bolingo ekota entre bango na bango. Pourquoi papa yo komona makambo wana nyonso tu ba effort nyonso basala nzambe bazo sala omona ba effort wana nyonso tu
oke kosala ba émission neti oyo salaki. Est-ce que salemaka papa? Na otuna nanu papa Bondo. Est-ce que esalamaka? Esalamaka te papa. Babilo mosusu avant oloba, avant toloba, totala kananu ba âge na biso. Tali nanu âge. Est-ce que makambo na osala? Esengeli papa penza ya âge na nga aya kosala makambo yo to ndenge nini? Bandeko pona bao balandaki ba audio te. Balandaki émission ya papa Bondo te. Moyen na tie la bino voix na ye ezate parce que nga na boya kananga ba droit d'auteur. Papa Bondo na émission bandeko na interview ba ofutu na ye ba question concernant fête ya pasteur de la foi. Pasteur oyo ebele ya batu ba respectaka. Musali ya nzambe, la Bible nous dit ne touchez pas à mes oins. Ezana batu mosusu sakana na bango, mais ezana batu mosusu o ba mibenga mike baza basala nzambe basakana na bango te. Papa Bondo bandeko akoti émission ba otuna ye pona ba makambo ka ndenge lekaki ba ekotuna ye question pona makambo a fête ya pasteur de la foi. Aye kolobake non na fête ya pasteur de la foi comme ndenge ba invitaki si la bisalu te, si la bisalu akendaki te, fête wana elekaki nango kitoko te, fête wana ezalaki neti matanga. Yango prochainement il faut kaka bien inviter si la bisalu. Papa Bondo de Paris. Est-ce que ozwaki penza ton ya Hollanda cérémonie wana festival wana ndenge ezalaki to ezaka koloba pona ko humilier batu mosusu to ndenge nini? Pourquoi Papa Bondo ozolinga kaka kotia division entre si la bisalu na ba comédien mosusu? Papa de la foi ou le pasteur de la foi. Azala na problème na si la bisalu te, azala ka problème na Belvi Kandité, azala ka problème na mutumo côté. Omoni eloko oyo le pasteur de la foi salaki. Ezaki recommandation en Nzambe. Musali nyonso ya Nzambe openza abengami musala Nzambe. Asala ba makambo wana. Musala Nzambe alinga te place des ordres athées. Musala Nzambe nyonso surtout musala Nzambe ya solo alingaka place kimia eza. Pourquoi Papa Bondo yo kokota kana be émission kendo lobake feti wana ezaki neti matanga? Biloko lobaki Papa Bondo to loba nani? Eza pona kotia kimia entre batu to na kotia olingi otia division penza entre batu na batu kandenge ezalaka. Papa Babilo mosusu babimisaka te. Soki oyebi na yo makambo koloba te, vanda na yo ka kimia. Ovandi na yo ka kimia. Pourquoi kokende koloba makambo wana nyonso tu et surtout na ba attitude na ba température oyo makambo ba comédien zo tambola. Est-ce que penzo zaki mutu ya kokende osala ba émission osala ba makambo bongo? Mosusu avant vraiment à répondre avant que ça la analyse moko boye zwana nous temps otali neti ba fête wana ya pasteur de la foi ozu penza tana yo soki utilizaka ba data soki utilizaka ba wifi yo moko kaka ozu penza temps ya kotala du début jusqu'à la fin wana soki otali nde oko comprendre ce qui fêti ezalaki kitoko te fêti ezalaki kitoko yo moko ndoko juger mais l'essentiel otalaki ezala te ki otala kite ozaka na posa koya ko minimiser batu te eza bien te papa toza na posa ya kimia toza penza na posa ya kimia na makambo nyonso toza na posa que ba comédien na biso ba bando travailler ensemble wana penza nde eza ba prière na biso sikoyo koya te pona ko kabola bango te. Toza besoin te na bato bongo te. Toza na bango besoin te. Toza na besoin ya bato oyo bakobia vraiment kotia unité. De l'autre côté totali pe Popine Momoti. Makambo eza ya koinda. Bandeko. En tout cas Popine Momoti aza parmi basi oyo il faut tobete la maboko. Popine Momoti na ba interview na ye alobi aza mwana ya groupe Simba. Mwana penza ya papa Elombe. Popine Momoti asokoli na ye maboko alobi ki azala na ye na problème na mutu te.
azalaka problème na mutu te batu nyonso tu bazala ba famille na ye yango alobi bongo parce que toyebi ke ebele ya batu balobaka ke no popine azalaka kote moko popine boye alobi yango na interview bandeko alobi ke nga nazala penza mutu ya batu et puis eloko il faut toyeba ke toza na posa ba comédien na biso ba travailler ensemble ba travailler surtout together bandeko en tout cas interview ya Popine Momoti esalaki nga bien makasi parce que toyebi ke na minute oyo batu ebele omona soki ajouaka peut-être na famille libota soki baotuna ye ba question kolingaka alobaka na nga na lingaka famille libota na lingaka kokende place mosusu te ba mosusu omona soki ajouaka na SB omona nga na jouaka na SB na lingi na nga kokende place mosusu te na otikala ka mutu ya SB batu mosusu ebele ya batu lelo bakomi batu par intérêt bakomi kolinga batu par intérêt mais Popine Momoti vraiment atie différence à makasi alobi ke nga nazalaka na besoin ya mutu nyonso tu nalingaka pe mutu nyonso tu soki batu mibale bazoswana nga makambo na bango wana etalinga te nga mutu wana naza na ye problème te to batu wana naza na bango problème te en tout cas ezaki interview moko kitoko basi neti ba Popine Momoti de basi moko to olinga nde batu o penza to olinga Papa Bondo de Paris je suis sûr que olandaki pe ba interview ya Popine Momoti batu abongo nde tozo linga na minute oyo batu oyo bazotia penza kimia entre nos comédiens batu o ba opelisa na bango moto te batu o penza bazuita na bango balobi te toza na posa kimia toza na posa ya bolingo toza na posa ya union ata soki akoti ba interview andenge ni nazo contrôler ni nazo loba coup de chapeau à toi Popine Momoti bato aboye de tolingaka bato aboye penza de tolingaka baza bana mike soki totali ba âge na bango bana mike mais façon bazo répondre na ba interview bandeko en tout cas waouh c'est du waouh façon bazo répondre na ba interview na bango baza na ba parti pris te et puis bazo tâtonner ba réponse na bango te bazo petsa vraiment ba réponse na bango directement bato aboyende tozo linga jeunesse ya boyende tozo linga mosusu bato ebele bakanisaka ki kozala mukolo nde ozala na maturité ebele mais tala baba makambo ya papa Bondo de Paris ba makambo osala ba makambo oloba penza mais tala bana mike ba Popine Momoti ba mukanya ba luna bokota ba interview biloko bazo répondre soki ba otuna bango donc botali ke eza bana moko ya mayele makasi bana moko bazo raisonner makasi bana moko baza na maturité ya kosakana te bato aboye en tout cas nde bato oyo toza na posa na bango bato aboye nde bato oyo faut bakota ka ba interview na ba interview ba émission na ba émission parce que ba makambo ba oloba vraiment eza makambo moko eza kitoko ezo makambo moko ezo sepelisa bato ezo sepelisa pe mitema bato aboye penza nde bato to olinga bandeko yango no senga na bino ba comédien na ba comédienne na biso eza na batu ebele lelo ba réputation na bango ezobeba ka likolo ya ba interview ba likolo kaka ya ba o émission ba benga kinga tango ba benga kayo wana avant kendaka sambela kanani Zambe disposer intelligence nanga nazala mwasi to mobali moko nakendo lakisa kuna ki maturité nanga nakende kuna na lakisa ki intelligence nanga eza na batu bosusu soki akotika ba émission boye question moko ya pamba bande ko façon ko pese lango ba réponse parce que kuna babenga kaete parce que asala kaka place moko boye yango ko kumisa ka place wana sikoyo s'il arrivait que un jour balobi ke to bando bengi sayo lisusu awate donc ene na groupe mosusu ke no senga bolimbisi eza pasi Popine Momoti ebele ya batu bayebi Popine Momoti ajouaka na groupe Simba mais mingi pe ajouaka epa ya Belleville Kandi ajouaka mingi na famille Libota bandeko question batuna ki Popine Momoti pona sila bisalu
depuis toyeba SB est-ce que bomona popine momoti ko jouer kuna tango baye ko tuna popine momoti pona sila bisalo bandeko réponse moko kitoko popine apesaki alobi nazala na problème na sila bisalo te nazalaka na problème te biso nyonso tobanda na groupe Simba et puis sila bisalo aza mutu oyo ayambaki nga kitoko na groupe Simba mais nanu abengi sanga te na groupe na yena kendo jouer mais nazalaka na nga na problème na été aza grande sœur na nga na respectaka bango nyonso tala niveau ya réponse ya popine momoti biso nyonso toyebi ke mingi popine momoti azalaka mutu a famille libota azalaka na régie mosusu bomona asa sur scène azalaka mingi na famille libota mais tala réponse moko ya maturité wa kendo pesa bato aboyende tolingaka ma Teresia je suis sûr que ba émission bongo bolandaka ngo bozaka pe ba abonné na ba chaîne na biso bato aboyende tolinga bato neti bayaga bitumba yaga biso ki babengisi ye na ba interview bandeko yeza ne mutu pe ya ba vérité alobaka na ye azalaka na ye donc libre ya koloba aza teke no parce que babenga kanga awa parce que babenga kanga awa soki popine momoti oyo ezalaki bato mosusu na minute oyo balingaki baloba makambo mosusu elingaki ezala lisusu trouble moko ya makasi. En tout cas wana tosepeli vraiment ya boyendo tolingaka tantine popine momoti umelaka bongo. Chers Boutou, chers abonnés et chers connaissances, ya muke kaka na lingaki na partager na bino makambo ya ndeko na biso o comédien ya kala na comédienne na biso popine momoti boyende to lingaka bandeko bosala partage botia ba commentaire na bino na système toujours ya toko semakasi bandeko tokomi na suka. Bye bye et à la prochaine.